Bien-aimés, que Dieu vous donne la paix. Écoutez ces messages avec beaucoup de discernement. Je suis dans mon coin, dans mes prières, des requêtes au batbatine de linga pour na kusambila pour na ba musalo nzamba pesi biso la seya mabele oyo kusambila pour na bakaya batu. Batu baye ko lokanga en esprit. Balobi mama, to sali musala makasi pendant 3 jours. Ya ko empêcher batu bakota concerter. Mais batu bazo yokate tu reste à douana. To simbani makasi batu bakota te mais batu bazo kota. Yera basandari ya barobushi. Alors, batu wana baboy koyoka biso. Natuni bango bolingi nini. Alobi mama yoloba bayoka. Nalobi soki bayoki bino te ngande bakoyoka nga. Balobi oui, yo zana pouvoir, biso to zana pouvoir te. Nalobi nga na leki bino nani. Abi yo leki biso pamba to zana bomo. Là yoko lobo ko tombola mongongo e ko yoka na mokili mobima. Biso tozali bato o milimo bungaki na concert année passé ya ndeko mobali o abetaki na stade de martyr. Na nzela ya nzambe alobelaki mosali na Eva Doge o gangaki beto boyaki koyoka. Lelo tala ba conséquence milimo na biso zo telingana. Yango to ye ko sala sécurité ya bandeko na biso pamba te diable telemi makasi pona kotangisa makila asana bosenga ya sacrifice. Yango biso to boyi pamba te tozo souffrir, totiki mabota na biso na pasi, totiki bana, totiki basi na pasi, ti lelo bazo yoka pasi, mais tala biso lelo milimo na biso pona kozanga koyoka ansidi Yahweh esika tosuki. Nalobi ah bon. Mais tolobaka à tout moment bayoka kate. Sikoyo tokosala nini? Loko les hommes sala ya nzambe. Biso toza esclave, toza ba sentinelle. Sentinelle musane kopesa toujours rapport ya makambo elekaki na butu. Yango na ye lokola sentinelle ya nkolo pona koyebisa bato. Bandeko ba perdaki milimo na bango na concert année passée, batelemi bazo sala sécurité bazo pekisa bino bozo yoka te. Balobi bozo mona bango te. Nga muto bozo mona nga na ye liboso na bino pona kopesa message. Je n'ai rien contre ces concerts. Mais la pesi message. Lokola bolingi likambango, tolobaka tout moment boyo karaté. Mais, la parole de Dieu dit quoi? Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il prend le temps, afin qu'attique la bateau, baye bako ye bako se repentir. Loko la, bato bali ko se repentir te, biso to olemba bino tataki basala nzambe, to ko sambela pona bilo. Mbote bandiam déjà été mafuta sikizanga obino la grande dame kana kadra actualité to lisusu lelo kopesa bino basango pe kopesa toli ndenge to mesana nzamba mona papa mbolela ngai bino wane kozanga te parce que tala kaka chaîne ya MDGD mafuta ya sika wa ezali kama mafuta ezali kama bonzambe na bonzambe do il faut il pamboli ezalaka po na ko sala bolamu na balandi nyonso tango zolanda tango ta binzamba pambola pe dikere koti soki mwa mbilinga ezali na ndako présence na nzambe ezwi esika do wana ovandi relax zwa mai zwa jus zwa biscuit zwa pizza zwa fufu tia na mesa vanda landa émission na kimia bande otoye lisusu lelo na actualité affaire concert balobi débordement me bawei bato bakufi te tomona ba concert bato mosusu bato bakufaki et tout le monde qui conseille ça les makelele les ton ndaki nango mais koton nango ya grave te par rapport à oyo mais bizarrement oyo débordement mais batu ba kufite bande o babolingo yango toye awa bande o poto meka kosala analyse na kibonzambe. Les amis, effectivement concert ya faire débordement ezalaki ba image o bomoni ba photo to pe ba capture o bomoni wana ezali concert ya faire ya martyr. De tozu yango na concert ya faire ya martyr. Can you please close the door, please? Tozu yango na concert à faire ya martyr. Effectivement, il y a eu plein à craquer. Effectivement, il y a eu débordement. Mais en tout cas, personnellement, na yoki sango ya mutakufi te. So bat bakufi, je sais pas. Na limite so bat bakufa ki to enga ye banate. To nga to yoka sango. Ya héritier mutakufa ka ondire moko o to yokaka.
ya oyo en tout cas toki sangwa liwa te. Et certainement bato bamituni mais siko lunga oloba nini ou encore pour kosala émission o lananga na bokebi. Na introduction, je crois que beaucoup de la Moselle Nanzambe Valdoge, prophétesse Valdoge, que j'ai sali en passant. Après ce message, bien que toka tsango kandambu, to me rappelle aux gens sur Nasuka, en disant que ndeko mwasi o les amis pour na ezana batumsu ba ebi, ezana batumsu ba ebi ete, mais na marambo lobby certainement ezana bat ba ko se retrouver ou encore ba comprendre de quoi il s'agit. Année passée tant au concert à Fali et Betaka, avant concert à Fali et Beta. Je crois 3 jours avant le concert, 2 ou 3 jours, après ça, un message pour nous qu'il y aura sacrifice, il y aura des morts, n'y allez pas. Mais, ils ont battu Oyo, finga qui même là, j'ai vu pas mal d'émissions. J'ai suivi dans l'année, morceau, il y a un message, il y a une chaîne différente. Et dans mon avis, commentaire, vraiment, ça charna qui n'a émis, finga qui pendant vrai sens, c'est amour au finga. Nous sommes balobi que non ndumba et tout là azoluka fali makango bino bobi congolais. Et après concert tout le monde qui ba oui bazaki bat bakufa ki ebele bato vraiment bakufa ki et tout ça les qui ont même ba émission alobi boy amoni ba wei na vision na ye ba olobane mama to sali tout to empêcher bat bakota te mais rien. Biso oza milimo ba amo ebungaki na concert oyo année passée. Comme yo oza na bomoi, yo ta musu ba koyoka yo, vas-y va parler. Bandeko makomi ezoloba na ntango suka ekozalaka nesi na période ya Noé. Noé azoloba na bato mbule kobeta. Bomilengele bobongama ye bato bakoseka tala Noé oyo tozofinga bato bazo ya nemo pona bozongi ya mwana na moto. Bino bomoni physiquement bat bakufi te, mais moi je vous dirais que bat bakufi ebele spirituellement. Parce que vérité il y a bomoni na misu. Eze l'homme susu. Bino bomoni eza réalité. Bomoni que ça les aki et martyrs les aki débordés, mais bat bakufi te. Mais vérité eza ki bat bakufi ebele parce que là il s'agit de la mort physique. Pardon spirituel et non physique. Lorsque la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, et c'est la mort physique pour votre information, ça va te belé ba confondre en le salaire du péché c'est la mort, Bible le bité. Et c'est la mort physique. Dans la Bible, le salaire du péché c'est la mort physique, c'est la mort spirituelle. Toute personne qui vit dans les péchés, spirituellement, est déjà mort pour votre information. Il y a un Bible, le salaire du péché c'est la mort. Et lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, molimo na ye comme vivifié, âme na ye sekui, azongi na bomoi. Yango mo Bible zoloba, ta muto ye na Yesu, akomi ekela masika, mambo kaleleki nyonso ekomi ya sika. Là, il s'agit d'une réalité spirituelle et non physique. Et tokangi parenthèse au kota kuna te sino to yo fungula ba porte kilikili. Bino bomoni stade tondi me bato bakufi te na miso bomoto. Mais na miso molimo les amis bato bakufi. Kande bato bakotaki wana ebele baleki bambeka ota mususu ba mawana bango eko se manifester physiquement mais peut-être après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, ça dépend. Et liwa ezakaka ya mutute physiquement bomoni muto akufi non. Toyebi biso nyonso nana ngo yebi ke ba musicien tout ya mokili oyo surtout ba sala kombo bana bakisi. Tout le monde connaît, tout le monde sait de ce qui veut dire succès na bango, réussite na bango ezalaka booster na bamitu ya bato misusu. Tango yokoti concert wana bakolongolo 5 ans. Tango yokoti concert wana bakoyiba yo étoile yango bakosalela. C'est aussi la mort. C'est aussi la mort. Et appelé liwa. Liwa ezaka omiso emonate. Malheureusement bankambu oyo faut zalaka une personne spirituelle pour na comprendre ango. Soza mutumo jugement charnellement, en tout cas tu auras vraiment du mal à comprendre. Yango moni bandeko tolobaka na bayike yesu aza important na vie ya mutu.
Pourquoi? A réveiller esprit na yo et ekosala ke molimo mosantu kati na yo akosala en sorte ke bamakambo oyo elekaka bato wa eleka ko wa te eleka ko inaperçu te. Parce que tel que je parle, une personne charnelle akojuge nga charnellement akokuta même peu kofinga. Mais bato ba spirituel, quand je dis spirituel, il y a des gens qui sont spirituels à chrétienté, mais à spirituel na ma spiritualité mosusu parce que ba réalité spirituelle bandeko toyebi eza ndenge bele, vous comprenez? Et ces gens-là so bayoki nga baoye ba comprendre yana mamndeko mo so le beza solo, mais yo comprendre nga to o finga ngai bandeko tozo ko vivre bata suka, tozo vivre bata suka pona bozonga mwana na moto moto akosa ote so kozongaka ata boboyi ata bondimi yeso kozongaka. Le retour de Christ est imminent, ce qui veut dire akozongaka certainement. Ezala to ezala tar akozongaka. Et Satan actuellement a maximisé puissance, a maximisé kibo Satana. Donc a travaillé a olala pour nite malheureusement batunde to olala. Batunde tozo rêver. Batunde tozo nimba. Mais le diable travaille. Objectif na ezali amema une multitude en enfer à keye mokote. De commencer à lobby, biso etant basani, tinel to lembape te to continuer côté ya effectivement nde musalo to sala. Pona oyebi sabatuke vanité de vanité, tout est vanité, ce monde passera. Et c'est nzambe to pe posa nzambe ezali lobby kona yo. Yango tu as tout intérêt d'accepter Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Or, une personne qui a Jésus en lui ne peut faire que ce qui plaira ou encore qui plaît à son Dieu. Mouton Christ Katinae a koki jamais okende na concert ya oyo bako célébrer diable Satan démon. Pourquoi? Parce que banzembo mingi toyo kaka ba adoraka na bango ba créature. Oh Bible pekisi kwa adorer créature. Ba yembela mwasi ba yembela mokil mbongo ba yembela batu et ba yembela pe Satana. Okanze momo bazo yemba mwasi moko boye soki kombo nini ayo bazo ko adorer sirène par exemple. Oka bazo yemba nzemo kombo mo ya compliqué ya bizarre zo bima kuna nzo ande kombo ya diable yemo en personne Satana. Mais les gens quand même bazo kokumisa bazo ko yemba bazo bina. Une telle personne lelo osoki liwaye o kanti penzo okende wapi. O kanti penzo okende wapi. Bande obisengo mokili yana suka. Je vous ai toujours dit, son numéro sur perdre ne le côté. Au contraire. En Christ, il y a la joie de vivre. En Christ, il y a la paix. En Christ, il y a nion sur malamu mutoko luka. Vraiment, il y a mukyo nazali na ngoya ngoya loba na baike yango wana. Bat balobi ke non débordement mais bat bakufite bino bebi congolais ba yebe misuto mone bat bakufaki surtout bato balinga peut-être ndeko ba supporter ndeko. Mais non, moi je vous dirais que bato bakufi malgré physiquement tout le monde bibembelalité mais spirituellement eko raté kututé. Eko raté te parce que événement abonné ti martyr koton de sango bozo ngondeni. Faut vraiment bato na makile sopana. Et plein wana na mitu abatu. Shiko baton banane. Ka ba bakende kuna bino mokanzi banane. Ka bato bakende kuna. Ah oui, yango bande tozana ka pato kebisa. Tozana ka pato panza sangwa Yesu, tozana ka pato lendi ça c'est vrai depuis de tout. Toko seka, toko sa songi toko chokola, toko sala ki YouTube mama ki YouTuber, nyonso toko sala mais likona nyonso c'est Dieu qui règne. Likona nyonso nzambe nde likona nyonso Yesu nde nyonso kolekame. Bonzambe lekate nzamba kolekate yango moni toko kende toko zonga toko bunga toko tenga matwana biso bato toko beta mabaku toko brancher pe na maloba to se takine to fingani mais un moment il faut to zonga kaki nyonso oleka
il faut komilengele komibatela komipetola parce que l'église qui sera enlevée dit la Bible, c'est celle qui sera trouvée sans tache ni ride. Donc tu as tout intérêt, toi enfant de Dieu, ya kopetola ya kosukolaka motema na yo bilamba na yo ere nyonso po anini po oyebi ngonga te oyebi mokolo te okolala boye olamuki te okobima boye na accident okei okobela boye pe baopere okei ozongi susu te par exemple. Donc enfant de Dieu, tu as tout intérêt ya komibatela ya kose préserver ozala prêt afin que lelo o ata soki enlèvement esalemi te sikoyo liwe ekoki mpe kosurprendre yo mais mwana nzambe ozala surpris te eza rendez-vous il faut okende okutana na mokonzi na yo. Baoyo basi bakufa balobi toyokaka message na yo mosali na nzambe mais toignoraki yango tonégligeaki yango mais tala lelo oyo malheureusement pour nous yango toke toempêche bandeko na biso mosusu bakota te mais bazoyoka biso te bakokota kaka. Bandeko na ngai mamba molimo ozala maseki te et ça m'a fait penser à histoire ya lisolo yesu abeta ya le pauvre Lazare na l'homme riche. Yesu abeti lisolo ya le pauvre Lazare na l'homme riche. L'homme riche azalaki na bozwi, l'homme riche azalaki na nyonso. Lazare azalaki mobola, Lazare azalaki moto apasi abandaki kobela, azalaki na bapota abandaki kolia na biloko tata na ya moto abozwi abandaki kobwaka. Mais mokolo bakufa Lazare se retrouva na sein d'Abraham, l'homme riche se retrouva na moto. Nalinga na fungola parenthèse kozala riche eza lisumu te parce que eza na bato ebele bakanisaka lisolo oyo elingaka koloba ke bato bana bomengo to bana bozwi baomona nzambe te babola nde bakokota lola. Non, loin de là. Mpo na kokota lola efo ozala na yesu point barre, ozala na mbongo, ozala na mobola, so oza na yesu te okota lola te. De même so oza na yesu ezala oza millionnaire oza milliardaire okota lola. Donc ça rien à voir, eza juste une histoire, une réalité oyo esepasa esalema et babetela yesu abeti lisolo wana. Bandeko, l'homme riche aleli alobi akende ko prévenir bandeko na ye bayebisi ye baprofete baza kuna baoteya bango baoyoka. Ya ndenge moko na eloko oyo bato wana basi bakufaki na concert ane passé baregrete soki toyokaki na biso nde makambo eza te tomeki koempêche bango rien wana pouvoir to si okufi oza mowei. C'est ça na babenga ngone na tombe repentance ezalaka te bandeko, na tombe repentance ezalaka te, na tombe repentance ezalaka te. Yango moni ntango ozwi occasion koyoka mongongo na nzambe fongola motema. Bible ezoloba na Hébreu, je crois 8, aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez point vos cœurs. Malheureusement aujourd'hui bato bele baosa sourd d'oreille. Borote ya boye muto préféra finga yo. Borote ya boye muto préféra ke akene kolanda na émission ezanga tina ba polémique ya mafinga 3h 4h de temps mais à 10 15 minutes pamba ya exhortation ya mambo vie. Muto préféré balongwa kuna bino bozala kaka boye. Sikoyo na tango suka ou encore na tango bato ba rendre ba compte. Nde place ozala malheureusement kozala trop tard. Nde place bato ba réaliser ba regretter quand même malheureusement. Boyebi tango Noé poto chité. Tango nzamba ebisi Noé c'est bon. Arche Cécilie koti sa banyama koti ya bato. Parce que mboule ebeta dans quelques heures. Noé koti banyama malgré baboye ko yosunga ye po atonga. Azali quand même na souci na bango koti banyama koti famille na ebisi bango mboule zo banda boye kokota. Bafinga ye baseka ye Noé koti na nzamba ebisi Noé kanga arche. Te ayebisaki ekutu takanga ye moko nzambe moto akanga arche. Noé akota banyama bakota nzamba kanga arche. Bandeko tango mbule bandi bato baya bayo kobeta Noé fungolela biso. Noé alobi malheureusement na fungola te. Ngate moto nakangi yo. Les amis, c'est ce qui va se passer. Tango mona moto ke rendre compte le boso ankolo. Comment on dit?
kondimela Yesu, c'est lorsqu'on a envie. Ezate tango zolo tali likolo. Bible zoloba. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mama, papa, tango zolo kotala likolo. Oyeba so eloko te, malheureusement des places jugement bandi. Na minute wana, ilo akosala ezalaka sute o. C'est maintenant ou jamais. Tango yoki mongongo, obana kozwa ba disposition. Tango yoki mombela na nzambe, obana kozwa ba disposition parce que lobi ezalaka ya nzambe. Lobi ezala ya mutu te, tu ne sais pas. Oyebi te nini okoma lobi. Okoma lokola bato tango Noé wana, Noé fungola malheureusement basi bakangi. Donc c'est maintenant ya kozwa décision. Ya koluka kobongisa etamboleli na yo pe vie na yo. C'est vrai okendaka église, mais est-ce que motema na yo pesa ngo epa na Yesu? C'est vrai oyoka osepela oyoka maloba na nzambe, mais est-ce que otambolaka otosaka maloba ngo obangaka nzambe ngo? C'est ça nde problème place ezali. Donc c'était ça ya moki tozalaki nango. Que le Seigneur vous bénisse. Naipesa toujours ba oya nzambe bo continuer koyeka mpiko bo batela kondima seve pression ya makasi na mokili yango na ba réalité nango. Mais Paul a oloba, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni la mort, ni quoi que ce soit, ni nzala, ni pasi et kabulanga bolingo na nzambe te. Bese brate ko cédé ata pasi yango ata kozanga ata kolela kanga maka na nzambe wana. Yo pona ondimeli Yesu te, yaya pesa vino na Yesu ya ko goûter Yesu. Omona ke au perdre l'autre côté. Omona ke au contraire qui miande koto parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la paix à mutoko sabinote. Et belé ba okufa. Et pardon bazo vivre bien que ba na nyonso, mais ba ozanga kima ba olala ba pongite. Mais moi na nzambe ata so alia kita olala na kimia. Et kimia ne obatelai. Nzama mona papa mbolanga bino ya muketo zaki na lelo yango wana. Que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement si c'était votre première fois. Yako landa biso. Faites large diffusion, mon like, mon commentaire et ça la biso bien. Quant à moi, de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye. Bien-aimés, que Dieu vous donne la paix. Écoutez ces messages avec beaucoup de discernement. Je suis dans mon coin, dans mes prières, des requêtes au batbatin de linga pour na kusambila pour na ba mo salon nzamba pesi biso la se ya mabele oyo kusambila pour na bakaya bato. Bato baye kolokanga en esprit. Balobi maman, to sali mosala makasi pendant 3 jours. Ya ko empêcher bato bakota concerter. Mais bato bazo yokate to resta duana. To simbani makasi bato bakota te mais bato bazo kota. Yeraba sandaria barobushi. Alors, bato wana baboy koyoka biso. Natuni bango bolingi nini. Alobi mama yoloba bayoka. Nalobi soki bayoki bino te ngande bakoyoka nga. Balobi oui, yo za na pouvoir, biso toza na pouvoir te. Nalobi nga na leki bino nani. Abi yo leki biso pamba to za na bomo. Là yoko lubo kotombola mongongo e koyoka na mokili mobima. Biso tozali bato oyo milimo ebungaki na concert année passé ya ndeko mobali oyo abetaki na stade de martyr. Na nzela ya nzambe alobelaki mosali na Eva Doge ogangaki betoboyaki koyoka. Lelo tala ba conséquences milimo na biso ezotelingana. Yango toye kosala sécurité ya bandeko na biso pamba te diable telemi makasi pona kotangisa makila asana bosenga ya sacrifice. Yango biso toboyi pamba te tozo souffrir, totiki mabota na biso na pasi, totiki bana, totiki basi na pasi, ti lelo bazo yoka pasi, mais tala biso lelo milimo na biso pona kozanga koyoka asidi Yahweh esika tosuki. Nalobi ah bon. Mais tolobaka à tout moment bayoka kapi. Sikoyo tokosala ni. Loko les amos sala ya nzambe. Biso toza esclave, toza ba sentinelle. Sentinelle musani kopesa toujours rapport ya makambo elekaki na butu. Yango na ye lokola sentinelle ya nkolo pona koyebisa bato. Bandeko ba perdaki milimo na bango na concert année passée, batemi bazo sala sécurité bazo pekisa bino bozo yoka te. Balobi bozo mona bango te. Nga muto bozo mona nga na yeli boso na bino pona kopesa message. Je n'ai rien contre ces concerts. Mais
napesi message lokola bolingi likambo yango tolobaka tout moment boyokaka te mais tokosala nini? La parole de Dieu dit quoi? Dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent, mais il prend le temps afin qu'atiki la bateau bayeba ko se repentir. Lokola bato bali ko se repentir te biso tokolemba bino tataki basala nzambe tokosambela mpona biloko